Voici Bombo Saliwapo. C'est Bombo officiel. Kofax. Nakacha Maroc mon côté mi balete mi satote. Azaka kaka ya mon ko si Bombo Kofax. Voici Bombo Saliwapo. Voici Bombo Saliwapo. Voici Bombo Saliwapo. Kofax a Saliwapo. Voici Bombo Saliwapo. C'est Bombo officiel. Kofax. Nakacha Maroc mon côté mi balete mi satote. Azaka kaka ya mon ko si Bombo Kofax. Voici Bombo Saliwapo. Voici Bombo Saliwapo. Voici Bombo Saliwapo. Kofax a Saliwapo. Voilà. Mbote, encore une fois, Nabande Konyoso, Barzali Bakou, Yarotala Ngai en direct, Awana Rose Bombo officiel. Alors, la grande famille, n'a pas suivi Mbote, Nabino Ebele, Bato Balingaka, Ngai également Kofax, Mbote Nabino Ebele. Mais lelo Awa, n'a pas bien essengoté. N'a pas essengoté, Moukete Bandeko Barotala Ngai Awa pendant quelques petites minutes. Moi, si vous avez un Simananga, la combo ya Priska. Moi, si Obo Mona. Moi, si vous avez un Aoyo, ça dit, Pembe Nangai Awa, la Simananga, la combo ya Priska. Atiki maman na biso na défaut. Yango na lobaka bandeko na ngai na vie otozali. Tango lingo sala affaire na mutu. Il faut dans nous taire koyeba na mutu wana. Ndeko Priska. Petite sœur Priska. Vie dans le roi la tige almet et pe la kambala moko. Priska, on dit vie. Vie dans le roi la tige almet. Il faut qu'on évite ba problème na batu. Yo ba vie ba pesi yo chaîne ya mutu. Alors pourquoi qu'on détourne mon chaîne YouTube na ye? Et ça passe mingi pe ma bande ko ba ko tala ngai. En tout cas na ko sepela mingi pe na avant, il y a pas voilà parce que na ko yoki sabino awa explication ya maman na biso nga ko expliquer. Bande ko ba ko tala ngai awa bato voilà bato boyebi moi na moi si au Priska. Bozo mona ye ana simana ngai moi na moi so na benga escroc na bitela benga Priska o nani. Angouali matora benga ye nani. Boti de la émission. Aya koyoka mama oyo ye escroquer. Aya koyoka kolela ya mama oyo ye asali mabe. Chaîne à YouTube. Muta pesi yo confiance. Pourquoi on a toujours comme sa confiance ma pesi yo? Na bandeli yango bien de Priska, vie za lokola la tige almet et pe la kambala moko. Soki peli ekufi ekopela lisusu te yaya tambola malamu sala effort luka mama na biso oyo tanga otala émission oyo Priska ozala numéro ya mama luka ye benga na téléphone bongisa na ye parce que otiki na défaut osali ye pasi na motema ozukisi ye na motema ye azolelepa ya Nzambe oyebite kanda ya Nzambe tane okuya likolo na yo ndeko mwasi yango bozomona bozobalaka te boza ko avancer te pourquoi parce que ba masumu eleki bino na vie. Priska yoka kolela ya mama yoka mama ninga zolela bandeko ba kotala ngai pe boyoka explication concernant escroquerie oyo mwana mwasi oyo bozomona na sima na ngai Priska ça dit modèle wa escroquer mama na biso bozoka siko awa boyoka explication na ye puis todo continuer émission et ça passe mingi pe mawa. Na ebite la mokili oyo, ça dit batu pas la ndenge nini, yango bozo décourager batu ko sala bolamu. Ba jara ba caractère boyo bozo lembisa batu ko sunga batu na vie. Tout explication maman na biso, mukolo chaîne YouTube, oyo be escroquer, pas ya mona moi c'est au Priska. Tout sali na Priska presque plus de 3 mois. Nazaro futa ye chaque mois 150 chaque 4 ou 5 6 bande bonanga boyo kanga bien maman lobi nini azale ko futa ye pe ye ona simananga Priska bozomona angwalima Priska tango zotala émission oyo petite sœur benga maman oyo bongisa na ye avant kanda ya Nzambe ekwa likola mutu na yo émission 150 €, disons dollars.
Il y a des fois nazalaki soki abengi nga alobi awa naza na pasi eske okotindela nga quelque chose retrancher na kati ya mbongo oyo na mwa mosusu te okofuta ngai me naza koretranche yango mpe te me naza kofuta ye kaka ndenge toyokanaki. Donc lelo ye nde azwi she na ngai ayibi yango pote ye ateka ou bien ye moko a utiliser yango ezali malamu te na sepelaki te. Donc eloko nalingi nayebisa yo yango wana yo lobela ye kutu nazalaki nalingaki kokendo penza kofunda pote bakanga ye pe batorture ye me lokola nzambe oyo alinga biso voilà aloba kosala moto mabe te nalingaki ke nzambe ye moko ajuge ye, nzambe ye moko arépondre ye asala justice oyo nga nalinga kosala yango wana nasengi na yo bino yo nde osala émission mpo na ye olakisa ye ke non basalaka bongo te moto oyo bazalaka na ye malamu babebisaka te meme ata ozali na moto malamu te basalaka ye mabe te. Après ye akokenda bandi kosambelaka nzambe salisa ngai mais non nzambe wana akopesa ye te mpo nzambe wana akobanda opesa eka bamalédiction akoyebisi bongo oyo ya ye osalaki pourquoi eza mabe. Nasengi na yo eke azongisa chien na ngai azongisa yango na kimia. Bandeko bakotala ngai awa bozoyoka mama ndenge azoloba azalaki kofuta Priska mama lobi le maman azalaki kofuta Priska très bien. Priska azotravaille na chaîne na ye ata niongo moke mama tikala na yango te mais Priska odetourne chaîne ya bato mwana mwasi ki bon nayebi te bandeko bakotala ngai avant de continuer na audio ya mama mwana mwasi kitoko yo bozomona awa aza na pe mabe te. Alors oza mwasi kitoko oza na pe mabe te ko kiangoli maboye pourquoi ndeko na ngai ya mwasi yango bozobonga te na bavi mwana mwasi atambolaka na lokuta te mwasi atambolaka na kimoyibi te Priska franchement toyoka susu mama ye moko conscience na ye esala ke azongisa chaîne na ngai franchement sinon naza kofuta ye tosali na ye plus de 3 mois naza kofuta ye par émission ye ayebi atoyokanaki na ye ke asalanga ba 15 disons mais ye akoma kosala ya des fois 4 ya des fois 6 et c'est fini o ngai unité c'est o ngai boyeboya bandi koluka ba raison. Donc nalingi ke olobela ye malamu pote ezali ye nde mutu na yokanaki na ye ngai misu na ngai ezali na ye eza na bato mosusu te soki bato mosusu eza ye nde moto atiaki bango na kati me ngai na ye toyokani ngai na ye. Voilà eza pasi mingi mpe mama bandeko bakotala nga boyoki mama ndenge azoloba boyoki explication ya mama lobi bien nazalaki kofuta ye mbongo kosalela ngai mosala. Encore une fois mwana mwasi kozomona awa yeyo moto azokisi motema ya mama boyoki mongongone awa azoloba chaîne na ye chaîne YouTube na ye eza pasi mingi mpe mama na mokili bandeko na ngai ezali comme conseil Priska na vie oyo tozali fo koyeba kosala bolamu mpo moto akosunga yo lobi oyebi ye te oza mwasi nayebi te soki oza na bana to ndenge nini mais bref oza mwasi okobota bana soki oza na bana te oza mwasi okobota bana soki oza na bana deja bisika nyonso bana no bando kotambola ndeko yo kozalaka na bango te nsima mpo tala bango bakepa nani bali eloka nani bameli eloka nani okozalaka na bango te. Alors éviter kosala baninga mabe Priska dossier oyo oyebi yango mie koleka bato ebele bato bakotala video oyo dossier oyo yo donc oyebi yango mie koleka bango. Alors luka mama bobongisa avant mabe komela yo mama lobi nini nalingaki nafunda ye nalingaki nasala boye me natikela maboko ya nzambe. Priska sepela bafunda yo pa ya moto ya mokili Priska me bafunda yo pa ya nzambe te parce que nzambe ntango afrapaka
ntango nzambe afrapaka ekozala pasi mingi mpe mawa yebela nazolobelo awa etant que grand frère alors napesi yo ordre avant bemission esalama ebelebele presque napesi yo ordre benga mama oyo bobongisa azongisela ye chaîne YouTube na ye voilà nayebi te mwana mwasi ki moyibi ya bana basi atuka nayebi te voilà le Congo ya lelo mokili ya lelo mwana mwasi akomi no donc mwana mwasi akomi na ye escroc mwana mwasi akomi na ye escroc nga napesi yo ordre luka mama oyo bobongisa zongisela ye chaîne YouTube na ye azali kofuta yo mbongo siko komela ye chaîne YouTube pourquoi pour nani komela ye chaîne na ye bazwi bazofuta yo mbongo sala bémission mama lobi a fait très bien boyokanaka voilà donc boyokanaka bémission ta okoma ndo kosala bémission pe nombre moko ya mukie nayebi te peut-être po yebaka ke bon nakomela na ngai chaîne yango wana so toyoka ine 15 émissions nga na kosala na ngai 5 émissions avant esika kotyanga te derrière vous tozomela na ngai chaîne peut-être c'est ça ezalaki projet ezalaki déjà priska na bandeli ya suka vie eza lokola tige ya almete epelaka mbala moko soki epeli ekufi epelaka sur deuxième fois te alors yekola kosala bolamu na mokili yekola kosala makambo ya bien lobi oyebi te nani ya kosunga yo lobi oyebi te priska nani ya kosunga yo lobi yekola kosala bolamu kimoyibi ebongaka na mwana mwasi te priska luka mama oyo zongisela chaîne YouTube na ye oyo nalobaki te yango nalobi avant série ya bemission continue sala bebelebele luka mama oyo zongisela chaîne YouTube na ye avant mabe ekomela yo boyoki mama oyo ndenge azoloba awa boyoki ndenge azoloba alobi bien alingai nafunda ye pa ya bato me natikela maboko ya nzambe ntango akofrape yo mutu akende kosengela oparole mpa ya nzambe peut-être akozala te ndeko na ngai ya mwasi bongisa na mama zongisela chaîne YouTube na ye merci beaucoup.